moni wana na bapel na via lokuta ezali makabo lokuta la bouche autorisée na Fikine ezali biso ba gestionnaire quotidien ya Fikine soki information ezali ekomima na munoko na biso po bozoyoka wana eza makambo ya lokuta c'est ça chaque jour nuit et jour les Congolais nyonso na bakino balingaka foire na bino ekozonga kitoko koleka po misala elingi banda pe bandi déjà donc l'entreprise Milves Turc ezali ezosala misala pe ezokoba osala misala mais boza kosepe merci beaucoup tokosepela biso nyonso bana Congo ezali mpona kotombola chef de l'état bomoni ngazala musala esama bomoni bangene batravaux eza continue bakati travaux te bote na bato nyonso bozolanda biso sikoyo tozali depuis Kinshasa na kati ya Fikine donc ndenge bozomona toye awa pamba te toye awa parce que toyokaki mwa ba message moko ezalaki très mabe donc oyo esalaki vraiment esengote na koyoka ke Fikine oyo ezali Fikine oyo toyebaki kala bazolinga babongisa ngo bazongisa ngo ezonga na ndenge ezalaki kala mais bato mabe bato bazaki na mwa koyinama na motema balingaki kotambwisa information mabe ke basuspendre misala bokoyeba vérité sur yango ye moko PDG ako expliquer par rapport ya ndenge musala ezotambola. Merci beaucoup. J'aime toujours commencer par renouveler nos remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance en nous, en nos modestes personnes. Quand il dit nos modestes personnes, moi, le DG, accompagné du DG qui est là, assis devant vous. Et ça nous fait plaisir qu'aujourd'hui, la Fikine fasse une curiosité pour tous les Congolais, surtout les Kinois. Parce qu'il y a peu, on s'intéressait de moins en moins de la Fikine. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Fikine et tout le monde s'y intéresse. Ça, c'est une fierté. Vous savez dire tout simplement qu'il y a du travail, il y a des gens qui travaillent. Alors, j'aimerais recadrer par rapport à votre question, tout ce qui circule là, parce qu'effectivement, les appels sont légion dans mon téléphone, je les reçois à tout moment, à tout bout de champ, et dans les réseaux sociaux comme vous, j'ai y à lire, mais tout ce que je peux dire pour le moment, je n'ai pas les détails à vous donner, mais c'est juste vous confirmer que l'entreprise turque Milves est bel et bien dans l'enceinte de la Fikine et que les travaux d'installation, parce que l'entreprise Milves est en train de s'installer à la Fikine dans l'objectif de la moderniser. Et ces travaux d'installation vont bon train, se déroulent normalement, comme vous le constatez. Vous avez vu beaucoup de conteneurs dehors, et même les Turcs qui sont là. Je sais que tous les Congolais, et particulièrement les Kinois, veulent voir la Fikine revêtie de sa plus belle robe d'antan perdue. Et nous voulons moderniser la foire. La Fikine que vous aimez tant, tous les Congolais, à tous les niveaux, va vous faire plaisir d'ici là, avec les éditions foraines, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province, parce que dans sa mission, il faut organiser les foires au niveau national, provincial et aussi international. Donc je confirme pour vous dire que les travaux vont bon train et l'entreprise Milves continue ses travaux d'installation dans l'enceinte Fikine. Biso Fikine ensemble, dans le ministère de la tutelle, na Biso, ministère de commerce extérieur, Biso, toujours que Nanzila, dans Molongo, il y a vision à Mokonjamoka. Et ça dit que Missalawana est continue. Missalawana va suspendre yango te. Parce que les Turcs, entreprise Milves, bazali na kati ya Fikine, bazali ko sala misala, ndé bomoni ba conteneur bati, bazali ko s'installer awa déjà, misala ko bonga parce que na yebi ke ba Congolais nyos balingaka Fikine. Azala leki, azala mama, azala mobile, azala mwana, mikolo,
ba congolais nyonso na bakino balingaka foire na bino ekozonga kitoko koleka po misala elingi banda pe bandi déjà alors bozela tango muke tokobenga susu bino mpona koloba na bino ekozwa temps boni na moma nini misala wana ekosila donc oyo moni wana na bapele na via lokuta ezali makambo lokuta la bouche autorisée na fiki ezali biso bagestionnaire quotidien ya fiki soki information ezali ekobima na monoko na biso po bozoyoka wana eza makambo ya lokuta donc l'entreprise Mille Vesture ezali ezosala misala mpe ezokoba kosala misala wana. Merci beaucoup monsieur le directeur. Merci mais bozala bosepeli. Merci beaucoup. En tout cas na pesi merci mingi na DG ndenge alobi ndenge pe boyoki ndenge DG apeseli vérité ezaka moko vérité eza que bandeko nyonso tu oyo bamekai koloba à côté par rapport ya bainformation oyo bango bamona ke faki ba diffuser DG wana lobby musala nyonso tu ezali calme et puis DG a promettre bakino nyonso tu bana tout ya monde entier bana de partout soki boye après quelques mois ndenge ba misala ezokende na rapidité makamutu ekozala bien ye moko pa lobby ke boko sepela toko sepela biso nyonso bana Congo en tout cas tondi botondi et puis makambo azosala ezali pona kotombola chef de l'État bino moko boyoki ndenge alobi nini avant abanda makambo na yenyo surtout a raisonnera chef de l'État parce que chef de l'État nde atie wana pesi confiance lelo réseaux sociaux pesi mutu nyonso surtout maloba bato tout bakomi kozwazi kaka mo information moko a diffuser yango wana to sengi na biso nyonso ba congolais to zala bomoko fikine ezali ya bana Congo ezaka ya ba directeur o bazami balete titulaire na adjoint na ye mais ezali fikine ya bana Congo yango wana message mususu nazo lancer na bandeko nyonso to bazo sala musala na kati ya fikine to société ezo sala musala esengeli pa kopesa maloba na batu oyo balingi avancement ya Congo te to avancement ya misala ya fikine te donc bo sala misala wana ekende na lombango noki te kopesa lisusu batu maloba bomoni ngaza msay sam bomoni bangé donc ba travaux ils continuent bakati travaux ça dit travaux ça ma jour au jour en fait ba travaux ça ma ça travaux ya gouvernement ya pas ya présidence donc bazo ko embellir fikine foire ils ont ndenge zalaki mais na modèle ya sika ça dit na temps où na moment to komi zo 21e siècle ils en sont archaïque mais ils à la fin na terre sika donc fikine foire bazo revoir misala continue ngo butumo misala yo sala parce que sala mais sala bomoni nga bien ça misala ça chaque jour nuit jour mais misala ça alors en fait na ngomba boye kona biso ba congolais peuple congolais tout ça pour ça mboka na biso eza la ndenge ezalaki à l'époque parce que nde nayebi à l'époque ezalaki ba pays oyo eza afrique ya to quand même na bango zinga bando yako na foire au international lokola mokonzi mboka azolikanisi ya kobongisa bandeko na peuple congolais nous les Kinois tous à plutôt pesa même maboko puis c'est là tout donc travaux pene sala ma base la pio c'est-à-dire foire na bango oya kala ezonga suna na l'époque na ninga sika la pio musala peneli salam directeur général fikine lelo bazobongisa fikine oyo lobi akotika fikine oyo mais lokola za sur place alobi non akosala tout fikine ekoma propre en tout cas merci beaucoup topesi bana nyonso tu ya Congo mbote topesi balandi nyonso tu ya liberté plus mbote topesi balandi nyonso tu ya église au milieu du village mbote nzambe azala na biso merci beaucoup.